Après 3 chemins, tout bandimba moko, groupe d'accompagnement. Première qui est un mouvement. Belela kikande zine palase, alebana kini babelela kikanda yoyo. Vous comprenez? Takaram na bakline bandeli wana déjà. Tu bandi bosser na aigle, tu bandi bosser, tu beti sortie officielle, il y a 3 chemins. Après tu as un côté esprit. Non, presbytie, tu as un mouvement de tate. Donc, tu vas vendre ton tigaliawa. Tu vas bosser un appétit, 3 chemins, Arsenal et Roya. Après, si tu as une chance dans Arsenal, tu as Arsenal, Wana, Naboaka. Oya ya falioyo, oya ya dikape. Hai poupe, na belelio mingi tatoyo. Papa Moussou Bazana a roulé na TV, a repassé pantalon, na costume, na bien, baba na batounier papa qui rap. Dans quel Moussala monini, na kepo na finga fali, pobino botanga, na kepo na finga fali, pobino bozo ya roulia, mais tant que finga na, à part micro, na kousu yo moyebi ke Joe na grand. Vous comprenez? Papa biso bana ba biga papa la biso kinda pa finga mutu wana yango biso to liaka. Tangelanga koka Michael Jackson, tangelanga koka Johnny Hallyday, tangelanga koko ya Alpha Blondy, tangelanga koko ya Céline Dion. Uzomona teki koma ambo biso linga ngote yango yo. Hello, mutu asali ke no biso le loto za no ner ya ko mériter disque d'or c'est aigle. Yango le lozo mona biso to na fier nango. Vous comprenez? Ne bezali que non, mututo ayebi que Bill Clinton, bako benga biso bako lo bake non bon, et finalement moi ça na Paris. Bon soit 2 personnes. Soto ziga aigle to tchena Bill Clinton na minute ya likama. Et belé le bazako ganga ah. Lelo magambo ko binga na stade. Yaga wana po bandima yo danger yaga wana. Pour biso to legi déjà wana to ba danger oboya te plein à craquer na minute biso to ba numéro 1 na génération tout so total ba stade tout stade legi o ezate il y a ba réalité oh yo moko zo mona keno bo felo mide pe bo chaka ba caméra zo mona bat balati ba badge aye asombi billet pe sili bat ba komo luka billet plein na kati plein libanda place ezate na bagalon oyo bagalo ezola kisaki tanga na obwaka ba kotiko na obwaka ba yaya fali oyo ba mususu ozolo basalaka te bagalo na ngai ya ndemo te na batu mususu to tanga na armée lelo ta mususu ngana ali na général major. Vous comprenez? Na armée lelo mais ta mususu olingo changana lelo mutu aza lelo na age ya sergent adjudant chef ozomona ke bagalo wana ekokana te. Leki alinga sala makambo po ba mona eke leki mais yaya azana mot d'ordre de gars soit quoi ici mot d'ordre ngo ya le ya comme lelo formule 7 mot d'ordre de quoi tout le monde zonga na rumba lelo zomona ke tout le monde est par terre rumba auto tambo zomona ke non bibi ba momi liboma. Bienvenue sur cleboa.com, un grand merci à vous, un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne, merci à le prof à la réalisation, merci aussi à Pichou Mangaya Boss Lady, et pourquoi pas Tonton de la Nation Mbanda, un grand merci à mon sponsor Raoul Itono, Prince de Diamant, Moté Makarine Biasaka depuis l'Angola, un grand merci aussi à Charlie Boutique, Charlie Luboulou, au Sombi Napala. Vraiment, nous sommes là pour faire des émissions, pour communiquer, informer. Ici, nous ne sommes pas pour le Djalelo, nous sommes vraiment là pour vous communiquer et surtout pour... vous apprendre aussi à comment faire des émissions parce que il y a d'autres chroniqueurs, d'autres youtubeurs sont là seulement pour crier et s'ils reçoivent un invité, au lieu de demander des questions qui est pertinentes, des questions qui est valable, batumisu bato sala ba émission yango tolo ba ki ba journaliste belé bo ba pro artiste. Yango moni bazo ki marabino na ba plateau. Mais nous ici en Cleboa, nous sommes là pour communiquer, informer. Tozawana une église au milieu des villages. Tozawana pour na ko propulser ba artistes et musiciens. Ici on fait la promotion des artistes et musiciens congolais. Parce que c'est notre devoir, c'est notre domaine. Je suis avec l'artiste Dubaï.
il est parmi les piliers. Pendant le pilier, il y a un victime. Là, c'est bien la première bord. Autre monde qui n'a pas les alaratés. Il y a un victime. Des artistes, oh, vraiment, ça phare, âme. Par rapport à l'eau ont évolué, l'élo 16 ans de carrière de Fally Ipupa depuis à Salabornaï. Il faut vraiment bien parler ça parce que il y a des artistes qui ont accompagné l'artiste jusqu'à nos jours où le baza fidèle peut baza parmi bateau basali fierté. Il y a une victime. Déjà je suis avec l'artiste Dubaï pour ça l'émission. Ici on va faire l'émission, on va vraiment parler à cœur ouvert avec l'artiste parce que batubele bosse ngai na Luanda barauli tono bavena ngai bavena machuda mandani batubele ba mama Paulina batubele bosse ngai bobino titan tolinga mwana mobali wana parce que ana ba evre pe alobaratie adabe parmi bateau toyebaki na victime. Déjà je suis avec lui sur mon beau plateau à qui je vais dire bonjour. Bonjour papa. Bonissant. Tu as encore Oscar à la système à Formule 7. Tu Zara Rato Dondoa. Mais merci beaucoup parce que pour l'invitation à Bisso, tu as le bel moi 16 ans. Et le long, tu as vu que Dubaï, bateau baota la Bisso yebi et surtout par rapport à comment on a malgré au maison que ça a simayo moko. Le long a 16 ans de carrière il a fallu. Ce qu'on fandi bo étant qu'un artiste. Et là on a mis le bel à l'élo qui à Dubaï. Na fan le lot artiste Fally Ipupa numéro 1 artiste oiseau salamam na monde l'idéologie il y a une victime idéologie on ndenge za rappé groupe d'accompagnement na sûr que ba poids pe ba coup de pouce za rappé permis les lots tant fan d'avement boy osa toujours là osa vivre mambo ça toujours qu'est-ce que tu te parles de toi-même osa na ba souvenir nini au tala qui na 16 ans sur le temps na 2000. Ouais, et bon, pendant que mon arake, les bandeli, tant on a eu que la musique, n'a pas de souci, faut na bêta, na mouvement mo ça danger, na bêta na leader mo ça danger, pour moi na uta collège de nobles, na uta collège de nobles, na bêta ba serrer bouger qui, na le côté yo côté, ba côté wana, kune la ke pépinière. Et à la qui pena que non, il faut qu'à donc il n'a pas la peine, n'a leader moko boye, au pena ça valable non boka na biso et ça l'a bien. Zamba sali et au salapé que non aigle. La quartier latin déjà depuis Kala, Nazaki déjà Katinaye donc il y a Makila depuis Kala. Centre-ville, ba masananga ba jaba ba gile yo chas ba fiston fay ba masamne à ville. To la gida ko kangama. Tant le bien ça la mouvement. Donc, tu as un grand pote Chibambalo. Wana na Bobongo, c'est le dernier album na bango. Dubaï, ni après Dubaï, mais Dubaï, ni na beta sortie officielle à 3 chemins photos à la zala. Mahamwe bandi toyepe. Nagi mutaliboso, presa uti Gabon, aye na danse ya Oriengo. Ale trikilanga nzolele Oriengo, yo. Tango na danse wana to ando répéter to binaka danse wana kuya na ye na pesi ba tozeli mama yo droit chemin zanzela to premier album wana to bandi wana premier album na droit chemin après droit chemin to bandi moko groupe d'accompagnement première qui est na mouvement. Belela kikande zine palase alebana kini babelela kikanda yo vous comprenez takara na bakline bandeli wana déjà to bandi bosser na aigle to bandi bosser to beti sortie officielle il y a 3 chemins après to côté esprit non presbiso to zonga sona ba mouvement to tate donné to vandi to tikaliawa Bando bossé wana petit droit chemin Arsenal et Roya. Après c'est biso ba chance na Arsenal. Na kati Arsenal wana na boaka. Oya ya fali oya ya dikape. Hai poupe na beleli yo mingi tatoyo. Ya baja longomo ya kati. Ah loboko etonda lo. Oui, ça a succès. Voilà. Ça a succès. Ya gi meilleur dosement ya
album wana na kati wana na yena ba ale ni yoyo José Kalombo Yankobo Erikela Kase Romino est-ce balola ka bien elenge keke tudini nana langobi ana langobi de yo ayoyo yama yanzala tusim pesa pina makambo toujours continuer tibaki mususu ya donc na ndenge pena na bandati lelo na mona rapina ki non zeleza bien na sana aigle soko bima to bibi to ye attaque ancien si lelo pena na moi bozara na ba talenté parce que ngal lelo na ba biloko yo boaki surtout boaka na Xena de belles mélodies na yebike cri wana ebinisa mais on dirait c'est comme si lelo ba zora bino na talenté nga na yebi talent na yo na yebi savoir faire na yo et surtout na bato ba sous-estimer bino mais nga na yebi savoir faire na yo malobano ezala bon moni ba congolais ba mesana na koloba ngai depuis na obwaka baba sambara ti lelo so dali ba animateur tout wana na banda obwaka na bango ti lelo baza soute lelo na ochobeta ba allez confusion na bimi na gauche ti lelo na sa succès na ba générique tout ya makambo ya Congo ba animateur ba pesa makambo na parmi bango ti lelo mulonde mutakota la face te longité soki ndene te musala ozo pesa biso nini soki ezalaka ke topesa mwana te mbelo toza pembe na aigle te d'ailleurs prouver biso ke na kati ya victime il y a aussi des talents mais ça musala mais parmi bandal Arsenal bima ti lelo tozaka tomata elakisa ke toza na makambo yango na tozomata tomata po toza na makambo soki eyaki ke makambo ezalaki te un professionnel lokola aigle je crois pas tokoza pembe na ye so toza pembe ni ezaki apona boulot oyo biso toyebaki yango nde to apporter na kati ya mouvement ti lelo ezosala ba succès ba générique ezosala ba succès album ezosala succès c'est que na po mingi ba beton mingi aigle mutachaka na biso na mwa briki moko oyo tozo apporter ezosala ke ndako ekoma ti lelo ndenge eza boye après Arsenal oui la biso après Arsenal naya na single ya 001 oya sumbila mwalele muketu ya sumbila di papa mala oya sumbila mwalele muketu ya sumbila di papa ayaya muketu ya sumbila di papa mala pesa makambo ti lelo eza na ya wana après wana na ya susu na ba yo pesa biso libre parcours on ba ke bokoka te bosalelo ko wana meti balobaka bongo eloko moko biso générique na biso ya DSD a parmi ba meilleurs génériques ya album na biso tout obeta allez maître kumble kitimba ko binema ayaya bazo yoka au moins yo to yoka vous comprenez papio kito garçon de chanson ayaya bazo comprendre kapinga mutombo mwana mutombo kwangola kabuka muji ale mama lebisele so sentir que générique wana yaya fwenga tete tilelo so bachango ya wana ma vérité tilelo voilà na kati wana na pesa na banzembo mususu ba nana libela nzambe marabi yoshua nana libela nzambe Joseph Chako ale chubu toko bouger après wana na pesa susu na katika ya générique wana na pesa ba abora ngweza mwa kala msusu kimanga na pesa ba bon msusu na kati na générique ya kambo na sebe na Cambodge masa na biso akenda tika biso na ba animation msusu na kati wana na beta après wana kolongwa wana nde na yo pesa sikoyo na générique na biso oyo utako bima album oyo avant allo téléphone déconne na kata déconne wana na pesa ba wana liboso ya mibale ale ni yoyo na pesa na kati kuna na yo ko pesa ba ligape mwana bato marabi osha mwana nzambe
tala balingi baboma lika penzoka ya sota niveau aya confusion allez confusion na bimina na pesa makambo ebele na kati tellement ba créer belé talaka lelo to na ba 16 ans yango to ki 17 ans to pesa makambo bana kini ba sepela donc elakisaka ke kozala na fali to apportera un plus et puis to yekolaka ebele to yekolaka ebele sima na biso ti lelo tovanda animation yo yebi ba masa tozala na bango ti lelo zomona lelo bababi baza wana baboloke baza bango na ndeni surtout bato baya bato msu balo baki bato wana baya on dirait balongola yo on dirait na moi place moi considération comme mingi parce que lelo bato batala boloke vraiment na image na makasi ti lelo parce que mto yamba na mouvement yepa yambi babi parce que lelo bandeko na ba travail ba sala est-ce que aux sentir que ba œuvre na bango peso et loba le roi yo so lelo au moni que otangeli biso ba œuvre na yo wana vraiment naza ni contre ni pour ba œuvre wana même ba ta la biso ba biloko na Dubai et kota bat parce que bon ba ndeko na yo ba bloquer babi tango fort wapi na ba biloko mo boso fa no bité no kwana ke oui ba si tara biso ba mbiaka toza na to tai zuratani déjà ndika likolo atindika bien babi magema kitoko lelo tozala ba mopepe lelo tozala ba biloko bele so binisa lelo tito yamba bango poto mona ke non c'est bon ba ça la boulot bien neti biso siko tellement to pe si trop il faut peut-être tika relever ya faut peut-être relève ya lelo ba boloke baza bababi baza na ndenge naza boye kala te on a limwa na ndenga battle parce que bino bazo mona ronde talent izati ba rozo par exemple na battle bache par exemple yona animateur et orchestre moko boye au défendre nana nazana ba exemple bache Dubai na Bercy nana ba galon oyo bagalo ezolakisaki tanga na obwaka bakotiko na obwaka bayaya fali oyo bamususu ozolo basalaka te bagalo na ngai ya nde moko te na bato mosusu ozotanga na armée lelo ta mosusu nga na ali na général major ozo comprendre na armée lelo mais ta mosusu olingo tianga na lelo moto aza lelo na age ya sergent adjudant chef ozomona ke bagalo wana ekokana te donc batel pete pena ya solo bapoto bawario bakokanga lelo tokovanda boye gapote big juna mumba favandi abandi kotala répertoire ya baanimateur aotala mbamwa bi oyo gradé na ezo mérité place aza si naza pas aigle gradé nangezo mérité que Dieu yo fasse à la place aza pour tout passer un peu ezali identité est victime et na ba mona on dirait pour la rater tozana makambo mais toza pe na relève ezoya baleki pe bazoya biso pe photo luka to cd pe relève wana baleki pe bazwa makambo lelo bozomona lelo ba collègue nanga bababi bagema basali baboloke baza ozo comprendre ba pesa makambo soki keno biso to pe mite ne relève ya te to sali trop na mouvement to pesi makambo faut pe to kende to luka pe makambo susu ya mouvement pe continuer ma mtu ezala sala ozo comprendre ya mouvement na biso et la société tamsusu mona tamsu nde na okende boye tamsusu na lobi te na longwe mouvement mais naza na mouvement mais tamsusu mona nga na rôle mususu tout le monde déjà président zo sala ngo déjà to abonné on a Iseboya déjà à Paris par rapport à ancien merci parce que au inspiré nga étant que vous ancien na mouvement lelo yo mto yebinda ko pe bien tango mona ndeko na pe jeune frère na yo ambassi au bino bosala te peut-être kolekana TV ya ko choquer bato mais oui ba ke fali mdayi likolo na bino est-ce que le peut-être rôle na ye emsoninga sala rapona ko yape ko défendre leader na bino sala bien peut tant bofanda na bo soda rôle wana za pona ye kakati za pona bato nyonso na bino de bosala rango te ba c'est ça succès non to le kaka na biso pe mais omoni biso omoni est victime lelo toana ba disque d'or la kisi ke non ngana nango na mérité parce que na boulot oyo to sali na papa na biso yango ememi biso ti wana ozo comprendre tant que ozo lingo comparer na bato ba so disque d'or te bato ba obeta ngai depuis na banda depuis na décola na droit chemin après droit chemin Arsenal ti lelo to aka na top donc soko le biotanga 2 na Congo ta mususu parmi les deux wana biso toko za le premier
Vous comprenez? Vous comprenez na Congo, yango tomoni tellement mukolo swazana baleki, pe la kisaka ke waza mukolo wa baleki. Leki alinga sala makamo po ba mona eke leki mais yaya azana mot d'ordre de gars so quoi ici mot d'ordre yango ya le et comme il le formé 7 mot d'ordre de quoi tout le monde zonga na rumba lelo zo mona ke tout le monde est par terre rumba auto tambolo zo mona bina ke non bibi ba momi liboma parce que musala na biso et même biso place moko boye ole ya ko polémiquer biloba loba moko boye tanga na oleka na lobi mabe patron nga batalaka ina ba président de la république te belé ba konza mboka ba te belé libanda ya mboka batalaka biso eza image te musala nde permettre biso emema biso lelo toari na stade yo monaki lelo l'album de biso tokos 1 disque d'or bozo mona elakisa ke bato bosala musala ole tolobaka koloba bosiko so tone eloko osala te toleki kaka na tv tolobi omona te ke tokomozanga tokomofingisa na patron na biso eluka nini crédibilité au patron na biso aza nango et diminuer parce que bango balekaka fingaka non biso pa na biso ezaka bongo te biso to na respect ya ba fan na biso to na respect ya ba mélomane o balingaka musique ya Aigle balanda bayoka bonne musique c'est tout pa na biso mambia ba polémique boy wane la recherche na biso te genre na biso te donc il a découvert à part poto ce que c'est la vérité pays ni nous découvrir monique c'est grâce à Aigle na tout long la poto checker en Afrique c'est la toute première fois c'est la toute presque Afrique Afrique bena presque na tambola Afrique donc na grâce à histoire na yo magego za na collège voilà mais le ponga na comme musicien po ba banga musicien na laki na collège noble yaki pépinière yaki pépinière na collège noble na pesa ba marambo belé na pesa ba cri logo ba yangalale kuna mantengwe yeme Dubai awa bakobinango ayoyo kuna mantengwe mebeta mabakote mususu ekoma bakoma batu mususu na yaba ale kotiko yo kotiko batu mususu bakoma bakotiko simba kotiko kenda source uta awa na maka kotiko yo ozo comprendre kotiko aza leki ya masala nga moko ivala mala kosa ucho kufa na mbinza comment passer le kotiko oyokango après sambarese bimi bouger qui ne sali ba succès so comprendre das nango tanga na obwaka ngo tobina ale kotiko yo yango komanga na pa masala nga nani je sais que tu peux nzotama so comprendre to ala na pépinière to pesa de makam mais mutu ayo ko vandisa pena que non artiste Dubai Bel Air confirmé ba disque international Aigle muta salinga ipo na zala Dubai Bel Air so comprendre na beti ba disque international na beta ba disque non fandi boza localité papa c'est ba ozo bino papa ba musu ba mona ba minene bandima ngo ka na pasi oyebi mutu soki sa komi ya ko perdre ako mabiloba loba aozanga kondima ozo mpane ebele lelo baza ko ganga aw lelo magambo ko binga na stade yaka wana po bandima yo danger yaka wana po biso to legi déjà wana to ba danger oboya te plein à craquer na minute biso to ba numéro 1 na génération tout o e bandi ya sima oui na génération tout oui na génération tout après ka ba vie na biso ba chode ba nini génération elandi biso ba to simbi bâton et puis so to lobi to song sa masolo ya kala na génération tout so totali ba stade eleki o ezate ya ba réalité oh yo moko zo mona keno bo felo mide pe bo chaka ba caméra zo mona bat balati ba badge aye asombi billet pe sili bat ba komo luka billet plein na kati plein libanda place ezate. On comprend. Et ça peut être qui n'était Libanda. Semaine au kaka, samedi ou semaine Nakacha Angola, on a sentir en 21 le 21. Sentir en gros le 21, oui. Semaine le 21, Angola, on a sentir. Mon appenda. Nande na zaboué.
na liste ya bato yo bazokende na mikili tokobando sala accompagnement ya artiste. C'est quoi récompense qui parce qu'il avait commencé ça avec oui, ancien au ba mérité yango bazokende kofanda na Paris. Artiste so aye so na studio kinanga azongi nanga na mouvement nanga à part aigle na mona nanga orchestre na beta te la minute nga beta na Léopard ozong sanga su na veti soki na mabwilu bominga nazo beta na aigle mutaza international muto yo keno makambo eza ye yango to sa boulot na ye. Un ancien comme toi, Papi Kalombo, il se retrouve à Paris, c'est avec l'ordre, c'est l'ordre ou bien je sais pas. Na minute au Pichen Kalombo tout na je pense information on a vraiment nazana ngo vraiment té information on a vraiment nazana ngo té tala ka les abu na prendre na route pas na yo na éviter information on a vraiment na éviter mais ezaki le 21 toi na Angola album formule 7 na terrain mingi opena biso to ye poto lobela ezato lobela promotion album formule 7 album promotion album négatif to positif lelo na Kinshasa na yomo yebi biso so to boaki do na minute déjà boye ebembe ko mo pesa so ebembe na décembre ebembe ku faki siko ko mo pesa solo bandinti ba ko mo ya yomo ko yebi so bando tambola na ba partout mutu na titre na ye oya zui na formule 7 vous comprenez na mutu na titre na ye aponi na formule 7 album moro kitoko batutu ba se retrouver vous sentez que non message est capté pour le la biso formule 7 wana donc kama ce soit international te biso to mo sala to koibo to na rumba apoto ya sus international ya world toza c'est ça boulot na biso to na biso wana te to polémique ka to lobaka te mobali ya solo lobaka te asala ba œuvre nde loba ye wana ba bengi na koma aigle mobali ya solo ache makambu na na marché na minute babi misa pour habiter le papa ne se sera boti bana a rappelé na besoin ba koko dio roza na bana na yo roza be na besoin mona ba koko lona vont kufa isoro ezo sala moi passer lelo yango na tuna ki ondere na kata victime onde ba talenté ba raté mais ngai de moi-même babiloko oyo salelinga awa na kata plateau batu ba yebi yango okanga époque na lelo pe ndongo loba est-ce que lelo to ko fanda vraiment pe boy na victime toi na moto pe lelo ça pe fierté ya koko na bango koko na bino kofiolo tangelanga koko Michael Jackson tangelanga koko Johnny Hallyday tangelanga koko ya Alpha Blondy tangelanga koko ya Céline Dion uzomona teki koma ambo biso linga ngote yango oh trop local na minute biso ta aigle auto ko présenter album na Paris monaki événement olobela yango wana mamba musique wana ezalaka te beta musique esili to beta ne musique to teka ba disque so moni mutako molela trop seke match la bien te vous comprenez donc biso to ko kotaka na mambote na minute formule 7 album ya solo banzemba kitoko yango nde biso to beta na minute ndenga zabo bisanga Dubai sala album Dubai yo mozo mona ebele bato baba ebele ba jeune le roi abino babina filé le ba osé ba babina filé ba koko ba wera oyebi sori ya bato babina filé na lobby na bien ba Patrick Beckham na ebite mamba ba koko na bino nde bwana mamba ba koko artiste akomi na koko manga mnina ngo musicalement pas to sala musique to beta musique nde makambo eseli musique ebotaka mwana te comme Juna Mombafu est-ce que quand on appelle comme Bill Clinton lelo autant que Bill Clinton pas azo inspiré inspirant plutôt Macintosh azavena wana tsengu kudi bende yevenda moteur ya maison mère muto a tombola maison mère d'animation c'est Macintosh yende muto ana makambo yende mutazana pouvoir yende muta pesa ba disque d'or na ba kibwisa mpimpa na ba maison mère c'est Macintosh aza mutu moko ya jeté mutu moko jeté omoni
soki lelo biso ka po lelo biso na ba musique soki ezaki na armée mais lelo on so mama na loba ba niveau ya ba grade ya li donc faut respecter ye tant na mona e bongo na mona ba président na brigade Sarbati vous comprenez ba bato yo ba sali mingi na kata mboka oyo non na minute onde to zalaka boye na minute onde to alaka boye to yebike partout muto a très mort azalaka. Ah OK. Vous comprenez? Na partout muto a très azalaka. Muto a même to gozala to beta balle mo senti 9 moko kaka. Vous comprenez ça wana? Eh, ezalaka nango. To boy na biso ko tanga bat mususu o so ndenge nini. Dango to lo balelo muto asali ke no biso lelo to za non air ya ko mériter disque d'or c'est aigle. Yango lelo so mona biso to na fier nango. Vous comprenez? Ne pezali que non, mututu ayebi que Bill Clinton, bako benga biso bako lo bake non bon, et finalement moi ça à Paris. Bon soit 2 personnes. Surtout ziga aigle to tchena Bill Clinton na minute ya likama. Ah ouais. Et à la réalité, c'est un travailleur, c'est un bosseur à pesa makamuto ndima. Vous comprenez? Tant que tout ça to tcheye to ebi ke liboso na et grand pote na mbalwa to ka bate. Ti lelo ba biso soto koma ba animateur lelo eza pona capote ona. Comme biso. Mutu so ya finga oseke mutu ana faible. C'est mon mutaleki na TV bandiko loba tanga ba komba bando finga c'est que faible devant yo ba affronter yo ti. Vous comprenez? Faut en respect ya batu. Lelo songa leki na bando finga batu. Ba amizia vali wana leki bando finga batu. Moi te que ça manque respect. Premièrement na respecter na no ba fan o bazo tala yote. Makambo ne kitisaka imatisaka. Bana no na ndaku lelo toza ba parents. Bano manda ba leka papa biso zo leka ka pa finga. Pelelo ekomaka papa musu bazana a olega na TV a repasser pantalon na e costume na e bien baba na batunie papa ke wapi na ke musala ngoni ni na ke pona finga fali po bino botanga na ke pona finga fali po bino bozo ya kolia metango zo finga na à part micro na kuzu yo moyebi ke Joe na grand. Vous comprenez? Papa biso bana ba biga papa la biso kinda pa finga mutu wana yango biso to liaka. Ya respecter ba vaso baza pemeni na au moins te ba no finga yo. Biso bo liaka pona ko finga ye. Et ça bien te. Faut bunda na boulot na yo. Yango mona ka biso to bunda na boulot na biso. Merci Dubaï pour tous ceux qui sa dernière question Zama qui a ouvert au la caméra. Est-ce que Lelo Toro ben appelé victime équipe de rêve? Ne parce que comment on compare bino tala na orchestre wana kutu babimisa boye nani boye azali yazaki danger lelo yo moko en soi tolo ba ke victime des équipes de rêve ezape na ba bon ezape na bato pe lelo boye na équipe nationale so ba ngba ben na ba musicien ba ko benda pe moi 2 personnes na victime ngalika na yango na lobi na yo nanga na bato ba tala biso so ba biba mon ba so ba biba pona numéro 1 il y a orchestre na Congo na yo na ngato ebi orchestre ni to pona so ba biba pona ba leader ba meilleur leader ba sa succès na moka orchestre zo bi mebele orchestre na makambo biso to a carré toi na studio toi na salle rep toi na maramu nyuso zo laksa ke no to mériter na no ma musique vous comprenez lelo toi na vérité na ngo ça fait 16 ans to beta ba générique ebini ça fait 16 ans parce que bato zo lingo comparer na biso est-ce que ça fait 16 ans ba beta album esimba na Congo bana ba cri ya danger ba bimaga basongaka album na bango ba disque ba salaka ils ont pesa ba disque d'or ils ont pesa ba trophée. Il faut tala ba catégorie ya makambo nyonso polo ba makambo to linga to sola sikoyo oko tanga osinga na animateur moko boya orchestre moko boya na ta lelo est-ce que na Afrique azobeta na Europe azobeta c'est ça pour awa nanu lelo to mona lelo batalibanda bazobundela biso bino mona mboka la bino kuna mais biso to yebi ke fali mutazo représenter Afrique biso te batolobi batalibanda. Est-ce que ta bango baolo babongo baolo bela bino? Non, baolo bela biso parce que biso neto mérité. Na minute mutu azana ballon d'or, c'est Messi. Nous avons coupe du monde, Messi.
Donc tolobela Messi n'est numéro 1 à tous les joueurs. Yango wana aigle numéro 1 à tous les joueurs. Taba mona aigle ba mona mbamo biso bana na eba Dubai Bel Air. Babi Magema, Baboloke, Bourgeois, Baya Chouchou Nambonda, Obama, Stefana Nyonso. Et là, ça qui est grâce à Bisso, na makasi ya aigle azanango, yango to poussa na place wana. Bama on comparer wana so lingo comparer, faut ça la 17 ans ya ba disque à succès pour comparer na Bisso. C'est ça. Merci beaucoup Dubaï, je pense qu'on s'est bien parlé. Vraiment l'artiste de Dubaï à cœur ouvert. N'habitez, vous avez un fan d'Abino Balingarabino trop, Bawarian, au Orlando partout. Message de Dubaï pour notre 2023 parce qu'aux occasions, il y a aux Liboso na bango. Je pense que tout le monde moi vérité, on a tout yé baba vérité. Merci vraiment de nous petit sautant na yo. Bawarian bazara Bino, au Balingarabino, au Azobunda pour Nabino, Bago Kufa pour Nabino. N'habitez, message nini pour notre 2023. Ouais, bah warrior tout nde bazana bayebi ndenge makambo ekende fungo la 2023 déjà tout ce pesi bango formule 7 2023 tout kende ba ponto ba braza to tamboli tourner Afrique toye le 21 tozana Angola tokozonga awa pa wana tokomo préparer sortie officielle ya album na biso na kini donc makambo za bien. Namboza bien ba tourner après ba tourner oh tozonga sous tourner surtout en Europe wana ba tuloro la ba na robanda na mutali boso la cour suprême Josepha Chako si vous mona Dubai Bel Air boye c'est qui so monument qui na c'est abetaki tour asaye azana mabele babi respect na maman mokonzi kolongwa na ye wana na moni mbalamo Eric Lacasse garçon noble na Switzerland na moni maître José Kalombo na moni masananga Mao Bosio na moni Romino Makasi na pesi mbote na moni ouais wana penda bateau penda ba vandisa penda na mouvement na biso basala trop maître Kumble Kisimba boss mtakomisa barumbu ville sita segoma ville maître Kumble Kisimba na babalinganga plus 243 84 31 540 45 plus 243 84 31 540 45 wanobelelinga to sololi bakalate ba surprise ezebele pana biso toza groupe d'accompagnement tout ça la accompagnement ya leader na biso Fali Poupa à part Fali tout ça la rilo mususute tout ça la accompagnement wana yango ezo sala kelelo to sala ndenge to za yango ezo sala kelelo to mona ba mboke belé otomoni grâce à Aigle. Merci mon boss mobala bata mama bafana balobi mobala azalaka bien soki moi c'est bien za pembeni na ye. Merci na o maman la biso azo sala biso pona papa to zaka na bisengo na bisengo. Merci beaucoup, c'était l'artiste Dubaï Bel Air, je pense que ça vous a fait plaisir. Merci beaucoup à tous les Warions, merci beaucoup. Merci beaucoup à Rodriguez depuis les États-Unis, l'histoire Fali Poupa. Merci à JP Batiki, mon cousin à Lyon, malgré que non au bloqué mais yo yebi que ma belle mais biso to batongo to na makila nango JP Batiki na Lyon, pourquoi pas na Kapi Mangai na Lyon, donc on a pesi bato belé et pourquoi pas na Raoul Itono, Prince des Diamants. Raoul Itono, Barumbo Koyate, Itono Raoul. On a pena biso to bundane guerre de Santa donc Prince des Diamants motema ya Karine Biasaka, merci à Amine Milêtre, merci à Batutu Bolande biso, on se retrouve à la prochaine, restez branchés sur Cléboa, la nouvelle vision, la nouvelle feeling. Donc tout même parce que à Tolobi, on va communiquer, informer. Bye, à la prochaine. Yeah yo, yeah yo. Ah yeah yo, yeah yo. Mutazala Dubai yo banana mokili yeah yo Falidi Kape ah yeah yo
Togos à suivre. Hein? Fils de Aigle, Dubaï, Bel Air. Togos.